Bandeko balinga mi, shalom shalom, ezalinga iser nabino Evelyne Matunga, oyo na présentaka émission ya Face à la parole. Lelo ezali bongo kobongisa biloko pona rentrée scolaire ya 2016-2017. Donc biloko ngo pe ezokene na retard, mais nzambe moko kosunga te komi na katikati, donc ekosunga kaka bandeko. Donc nazo bongisa bakaye, nazo bongisa ba trousse, biloko ezebele, ba taille crayon, biloko ezebele, ba crayon de couleur, ba lati tout pona kotinda na orphelinat moko na Kinshasa. Donc vraiment bandeko o ezali opération otobenga kakaye stylo pona kosunga bana oyo bazali na Kinshasa. Yangwana bozali komona ngai ndeko na bino nazo bongisa bakaye, ba trousse, biloko nyonso ezali po lobby ekende. Po lobby ekende. Donc nzamba pambola pona lisungi na bino ndenge bozali ko soutenir o ezali mosala oyo. Oh justement apôtre pe auti ko bakisa lisusu saki nzambe vraiment pambola ye. Donc apôtre basaki ezebele ko ki nombre c'est bon hein. Donc basaki ezali pona bana donc il faut bango nyonso donc nombre bana ba pesa ki biso baza 23 na orphelinat wana na moni apôtre lekisi kutu na ebité eza plus basaki mususu côté kuna donc misusu donc biloko ezebele pona bana 23 enfants. Donc ils donnent au sala mbangu lobby il faut kende po komata na katikata mois de septembre po bango bakoka kozwata na katikata mois c'est pas grave nzambe mo ayebi yango mona apôtre uti ko bakisa lisusu ebela basaki na oyo batu bapesa ki lisungi na bango. Donc basaki comme lisusu ebele vraiment nzamba pambola apôtre na biso na ebite so na opesa papa maloba na moni na basaki papa limbisa chata awa na pesa papa apôtre maloba ye mo expliquer bino na mikumba ye na ngwebela nga nazo bongisa nan papa ma. Amen, 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 peuple de Dieu. Nzamba pambola bino na mabota no sika bozwami nzambe na lola amona bino o tozo sala ndenge tolobaka keza musala na nzambe tozo sala ngo po na makasi na biso te toyebi ke na Congo na Haïti na Bangladesh bamboke beleza na bana oyo bazokota kelasi te yonde kozola nanga soko bi oyebi mboka moko songolo esika bana oyo bazangi biki yebisa biso okozala le bienvenu tokosunga ezalika na Congo te na Angola te na bamboka oyo lokola ba Chine bamboka misusu bana baza kolela nde tozokoka kosunga ndenge mama oti koloba mama journaliste na oti koluka ba cartable oyo ezangaki po ekende pa ya bana na biso na République démocratique du Congo tolobaki tokoyede na 24 communes ya Kinshasa. Donc ezali association tobengaka Christ est roi Christ est vivant na pesi bana nyonso ya Christ roi Christ vivant bambote belé o bazali na France o bazali na Angleterre o bazali na Kinshasa o bazali na Boma na mama na biso Esther Ndende na Barcelone vice-présidente na biso mama Esther Ndende na Barcelone azali membre ya sika oyo association et comme susu na Barcelone mama Esther Ndende bambote na yangoyo pe na pesi susu mama na biso Angela Cardozo na katia Berlin. Mama Angela Cardozo na Berlin, merci pour na aide na yo pour na participation oyo tindaki ekomi nde ebi kosunga bana ba orphelin biloko yango yo na participation na yo nzambe apambola mingi mama na biso Angela Ange Cardozo na kati ya Berlin. Wana na kobakisa susu kopesa merci mingi na mama na biso avandi bongo na Dre oyo akaniseli bana ba orphelin apesi ba cartable comme on est maman na biso Judith Kawiti. Maman Judith Kawiti, moi si a papa Kawiti na Dre. Et si ko zami nzambe apambola ya mingi, ndengo kanisi bana ba orphelin, nzambe na lola akozanga kofuta otepo abosa na ba bien fait abatute. Tozali bongo sus na maman na biso Guylaine Pilipili, ko avandi bongo na Noisy Sec. Nzambe apambola yo po na participation na yo, maman Guylaine biloko ekomi po na participation na biloko yango ezo kende po na bana ba orphelin. Na ko basusu merci. Na famille Mabanza Marie-Louise, merci maman Marie-Louise, maman Sage, maman conseillère na nyoso sala po na association biloko yango nengo tindaki et sombami nzambe apambola famille na ope amona libota na yo. Pe na sengi susu merci na maman na biso Julie Banga, merci pour na vraiment encouragement pour na ba conseil nenge osali te biloko oyo komati na esika nzambe na biso apambola na mobile na papa Christophe nzambe na lola apambola bino.
et na sengi sous merci na famille Matunga Nzambe apambola bino maman na biso Evelyne ndenge bozomona awa ce que babi kazali chef ya protocole ce n'est pas pour rien pour atiki ndaku na ye atiki mobali na ye bana na ye aye mbangu po biloko ekokende lobi yango moni kazo sala musala oyo Nzambe na lola amona libota oyo ya famille Matunga afuta bango akanisela bango ya mingi. Merci na bana Londres, merci na bana Paris, merci na bana ya Allemagne, merci na bana ya Espagne et si gato comme na 5 sièges puis merci na papa na biso Prosper na kati ya boma Nzambe na biso apambola bino na musala kitoko oyo toza kosala na zongisi maloba epa ya mama na biso Evelyne. Bandeko balinga mi ndenge boyoki apôtre na biso Destina Uchikoloba ezalika na cadre lisongi rentrée scolaire donc biso aba na biso bazozonga mitema na biso pe tutisami pona kosunga pe bana o bazana Afrique bazo souffrir vraiment Nzambe apambola o nyoso participaki na biloko tozotinda vraiment Nzamba ozongisa ya mingi surtout ndenge ka liloba ne lobi na pisom 41 mutu ozo kanisela babola donc mokolo na pasi Nzamba kotelema pona ye vraiment Nzamba pambola bino vraiment na pesi bana nyonso ACRCV mbote vraiment Nzambe apambola bino na pesi mama Julie Banga mama Yvette mbote mingi mama Marie-Louise papa Sébastien azali bongo trésorier na peso mbote frère Denis Nzambe apambola bino na pesi sumbote na mama Marceline mama Mavinga na pesi mbote epa ya mama Beya donc na pesi mbote epa ya apôtre ye moko Nzamba pambole na vision oyo azwaki penza ya kosunga oyo ezali babola na pesi mama apôtre donc mama Hortense Leader na pesi mbote Nzamba pambola ye mingi na pesi bandeko nyonso mbote mama Rita na pambolo Nzamba pambola ye na musala oyo azokopesa badon pona kosunga bana bitike bana babola et puis mobali na ye papa Martin c'est vraiment ndenge azali ko soutenir moi si na ye na musala tozali ko sala Nzamba pambola bango en tout cas na pesi bana Nzambe nyonso mbote na bosanité évangéliste Madoche papa Luc na bosali binote papa Charles vraiment Nzamba pambola bino bozebele mama Gisèle Nzamba pambola bino sœur français te bozala vraiment béni na musala oyo Nzamba otika biso te un jour à côté les mapona biso vraiment musala tozo sala yango o Nzamba pona biso to sala vraiment so tozo sala musala to yebiti na poto zo mona banda to sala musala oyo ata na mbongo te Nzamba ozongela biso tozo mona tozo sala à bonne santé Nzamba zo épargner biso na danger et puis azo pesa biso donc santé malamu bana na biso mayele na ba classe ezali toujours bénédiction totala raté mbongo totala kaka so to lamuka bonne santé na tongo tozongela lokumwe pa Nzambe vraiment bo pambola mala kombo na Yesu vraiment merci pour na lelo to ngeto monde sabino kaka image ke biloko ezokende pour na orphelinat na Kinshasa donc Nzamba pambola bino pour na lelo to suki awa au revoir.